et ton cœur pour les Congos. Si vous savez bien prophétiser, allez laisser à pas encore un président. Il est mort de Makatani. C'était vrai. Premier appel. You know, I know. You know, I know. You know, no, you know, no, you know. You know, no, you know, no, you know. Où est-il, soi-disant président? Voilà, bande komala nsome ekolo Congo, lo sako mboka bino, esika nyonso bozwami na etando bino mikepo ete bolanda, otere bino komba sango na okolo na lelo. Voici, nous sommes aujourd'hui le 27 janvier 2021. Kabila doit avoir regretté de nommer Tshisekedi comme Félix Tshilombo comme président. Et Félix, de son côté, doit avoir regretté pourquoi il avait accepté l'offre de Kabila. Et vous, le peuple, vous regrettez quoi? Bino basomi et panasome kolo Congo, vous avez regretté quoi? Je crois que parmi vous, il y a été Mingi. Bazali qu'on regrettait pourquoi ils étaient dupés par deux individus. Bana somi kolo Congo ya solete tozalaki bozalaki dupé donc bakosa ke bino na deux individus. Oui, moko kolobake non nga bakosa ke ngate azali parce que vous subissez les conséquences de ce jeu-là entre deux individus. Et aujourd'hui de l'eau, bana somi kolo Congo bazako futa bapokase bazako futa oyo nyonso bato wana mibale b'individu mibale wana bazo créer théâtre oyo bazako sala ya solo que beaucoup de gens payent. Makila na bango na milimo na bango lisusu mingi parce que mingi milimo na bango pe basomba yango oyo baboma oyo bakenda bakufa ebele bakufa likolo ete kaka na je wana oyo ba individu mibale bakrea scénario et scénario wana ezali kocontinue beaucoup paye ebele bazali kofuta yango yenge bambuta yenge bayaya yenge bandeko na biso banso o tomoni kasol tomoni ndeko na biso Paul Jean azali wana tomoni Sandro Greco losako epai na yo tomoni ya solo ndeko na biso François Kulumbindia losako epai na yo. Alors bandeko papa na ndeko na biso Mabelo Kawaba losako Ganga George losako ya solo mama na biso nanu pe azawana losako pa na yo mama nanu anolimete losako pa na yo Cédric Kweka losako epa na yo ya solo ete ou bato mai ndombe banu azali na biso wana Albertine George azali Rigobert losako epa na yo ya solo bandeko tokota ya solo na mozindo ya actualité na biso delo ya solo bandeko nyonso o bamesana ko na biso losako esika bovande na mandaku mingi bakomaka te toyebi ke lokola papa na biso papa ndongala na mama kuna bango batiaka bacommentaire te mibalandaka de près mama meje tobosani opete papa mafolo losako epai na yo na mama Congo na kanisi mama Congo en ce moment na kanisi santé bani ko récupérer losako epai na yo mama Congo na papa na kati ya ndako na bandeko nyonso oyo bamesana ko na biso na lolaka voluski bango tobosani te papa na biso Vital Il alingami bobenga Vital Il. Voilà bandeko mama résistance mwana nguluzi losako pepa na yo mama na biso tomoni loboko na yo na oya yo ozongise le pays Cédric Kwela tobosani pays. Voilà bandeko bana somekolo Congo nous voici là que tout le comme est-ce que tu as commis tout na toyaka mingi na ka moi maloba moko ya mike oyo esinga kana biso to dans la vigilance. Alors tokobana no émission information à delo est-ce que bandeko boyebike ba démocrate ba zongi mafieusement na pouvoir boyebi ba congolais ba tata ba mama boyebi bino boyo bozana maseki nani ya koluka mbongo bino ba parlementaire bozana maseki bo côté na kata distraction suivez-moi mes chers amis attentivement boyebi bino ba jeune oyo bazo kosa bino
baza osala badistraction kaka parlement boyebi ke mokili ezoke na vitesse mosusu boyebi ke makambo nyonso oyo eza kosalama na kati nazorapele bino boyebi soki lelo bandeko na biso na kati ya est balelaka na kati ya Kivu mikolo nyonso ebandaki na ntango oyo badémocrate baza pa pouvoir famille Clinton bango nde basimbaki masolo na barwandais vous le savez non vous avez oublié non je vous rappelle qu'ils viennent de rentrer au pouvoir alors yo parlementaire yo sénateur yo autochtone congolais babie wana bapapier wana batie bacouleur ekosa yo te bapapier batie bacouleur oyo bazopesa bino wana na balo bozwa ba 20 boyebi ezowuta wapi bozwa ba 10 boyebi ezowuta wapi bozwa ba 50 pesa bango donne l'argent donc non tu as besoin de quoi tu as besoin de donne-les ils sont faciles donne-les ils sont faciles de corrompus donne-les vous le savez il y a solo que la kanti parmi biso bo ba mesana kolanda biso il y a aussi des députés des sénateurs qui nous suivent alors bandeko bana sobe kolo Congo il y a solo dossier na bino conscience est là est-ce que boso mona bakena kolia mbongo na cimetière boso yoka moto moko bakela mbongo na cimetière alobi kuna na sale bulu aza riche nani ayoka soko yoko bisinga oui na bike Mobutu kuna aza riche millionnaire Mobutu aza millionnaire soko yebi ke Mobutu a millionnaire na set jusqu'à kombo moko bandeko bolimbisi na tangi kombo Mobutu na ndenga mabete bolimbisi po susu bakolo bakena tangi na lobi Tshisekedi est-ce que Tshisekedi oya kosaki boyebi kaza millionnaire kuna na sama bele sika zali oya yebi andi oui Tshisekedi na lobi la kenga ke ba makama ba ko sala ba ko ba sala Mobutu kuna akoma pesa milliardaire bien moko te eteya phrase na pesi eteya moko na bino surtout vous parlementaires sénateurs bino bazoko kota mboka na kata mobulu bozo kanta biso tika bango to damela na biso boliko tout na yo profiter mwana mai to damela na biso mwana mai to damela na biso mokili to banda oti yo mto kusisa mokili oti mekeba na yebisi bino keba o ezalo laka moniski mbangu na yebaki makambo na yebisi bino sikote na yebisi bino eyelinga na mutuna lobela bino na beta bino mbela na ba papier nanga na komaki loko moko te me yelinga ke lobela bango boy ebite loko ngo mutu apimela lobi bokeba mokili wana oyo bozo sakana nango moko na kati na bino abanda mokili te tata na yo abanda ngo te mama na yo te me babanda bakoko na biso babanda mais était à biso quand même total mais yango poso ya biso yo likamoni ko ba to ko tala ba mboka misusu lelo baza faire no mboka na bango ne blague pas avec mon pays ne blague pas avec ma nation il faut pas me corrompre pour acheter ma nation toujours moins ba stabilité côté mboka wana ezo tongama mboka wana ezo baza ko lia très bien ce que Congo la comme kuna tout monde mboka to mais c'est la carte Afrique pour nani parce que ba politicien baza sincère bana vision baza koyeba que solo rôle nanga ezali na kati ya nation oyo mais ya bino likambo nini bandeko na ngai oyo bozo kanisa ke en allant chercher la corruption vous allez réussir vous opportunistes personne va réussir moko na bino akolonga akoresir nango azate bokotikala ka ba pauvre ezali malédiction nekolanda bidon voilà moko na bino apesa message oyo na bandeko nyonso baza kosakana na kati ya parlement baza konyokola souffrance ba mama na kati ya cité baza konyokama batekaka makala bandako ekufa baza lelo baza mwa bateka bokola bana eza te bana kelasi ezalaka te éducation malamu eza te santé malamu eza te courant na mboka eza te mai na mboka eza te banzela eza te transport eza te mboka le plus pauvre du monde c'est-à-dire que mboka la biso ezali plus riche na monde potentiellement riche à cause de vous parlementaires, sénateurs, à cause de vous Bena Congo, à cause de vous Congolais, Zaïrois, à cause de vous Congo Zozonga Sima, malheur à vous. Voilà, bandeko bana soumé le Congo.
ba otobe la kake de conscience achetée conscience na bino ba sombiango ba somba mais un jour atana se adra atana stakata cercueil oko regretter beaucoup regretter tout ce que tu es en train de faire na nation wana mamako. Voilà, bandeko, pendant ce mikolo Congo, tout côté na bokebi nyonso peuple congolais, vigilance, attention, attention, le retour ba Illuminati au pouvoir. Ba retour na bango au pouvoir, donc contentez-vous, boye bakango ke le massacre pe zongi. Ba massacre zongi. Ba atrocité zongi. Ba viol o bango tchaba maman na biso biloko zongi. Parce que batouana nyonso auto sabilo lelo ba travailler avec MONUSCO à l'époque mais bazara qui bloqué vous le savez tout le monde qui bloqué nakanisi président Donald Trump a bloqué qui bango pendant 4 ans ba bango mo mo ba respirer zala kité mais be ko belé za qui bloqué MONUSCO financement za qui soutien ayeba qui bazaki ba mafia a bloqué qui tout Donald Trump a bloqué qui tout et bango lit na bango tout le monde na bango et qui m'a cassé va se débarrasser na Donald Trump et voilà Donald Trump va se débarrasser na ye na mafia internationale pour être pour la bango bazana bolingo na yo te mes chers amis au moins la miso au moins na kawana te ozo mona mundele aza motote le pour la yo donc il s'en fout de yo ba sili sa bande ko na yo akoni ngona bomba village na bino mobiba il s'en fout bana bolingo na moto. Voilà, topé ça un conseil, bino bo voyez bakamote, toujours les bino conseil qui ya solo to la muka possibilité et cause la mabe. Voilà. Alors, na kati oyo nyonso zali koleka na kati ya mukili. Voilà bande ko bana some kolo Congo, mafia nene bande ko kota. Boyo ka oyo tsaka bino acte 1. Retour na bango zongi. Voilà. Oyo bo comprendre bolanda. Washington autorise l'homme d'affaires israélien Dan Gettler a effectué des transactions, excusez-moi, en dollars américains. Waouh! Vous voyez que les sanctions et pénalités qui bango, bloqué qui bango, Donald Trump a bloqué qui bango. À peine. Ouf! C'est l'ouverture. Donc, ma criminel, tout, avec tout ce qu'ils ont pris comme l'argent du sang, tout ça, va autoriser bango. Et voilà, Dan Gettler n'est plus sanctionné dans le niveau américain. Fini les sanctions pour les criminels de l'Union, l'ouverture est là. Allons-y. Donc, c'est-à-dire que c'est autorisé maintenant. Allez, vous savez tout ce que vous voulez, c'est notre truc, vous aurez le pouvoir. Bon, là, s'il vous plaît, le moka le laté, na mabele kolo Congo, bon le laté, pour attendre autant que l'on fait information, boti na ngana bande kususu, to la moka biso moto se défendre. Bon, peuple, puissance, il y a peuple. Puissance, il y a population. Moto moko tako yana bombe n'importe au Canada, na bubuyi buyi ba ko to ba le mingi parmi bino ba yeba ki amote lelo, boza la chance poser bango avant que comme la puissance, avant que vraiment ba crime se multiplier, pardon, c'est le moment ya koyeba comment est-ce que tout se prendre en charge, to boya ba ko sa biso distraction dans le parlement, mais biso to pour ta carte distraction on était s'il vous plaît. Voilà mes chers amis, na kanisi boye biango bino moko ke 4 ans, bato basela ki calme 4 ans, bato babana ko luka ndenge nini ya ko faufile, ndenge nini bakosa bazaki coincé et maintenant basa libéré, il faut accélérer et récupérer les 4 ans perdus. Vous avez compris? Les 4 ans perdus, oyo, il y a Donald Trump basala au pouvoir. Vous avez compris? OK. Alors c'est à vous maintenant ya koyeba lelo banana biso ya solo to luka moite ba ndenge nini bozala na mayele na angeli. Oto akoloba toza koloba moko na bisa ba te lobike ayeba kite na yeba kite bakamone ne kuna les rango ba population na biso la musaba ba ko na on remarqué loko moko que beaucoup parmi vous bajoaka tout le temps je vous dis cela bajoaka information mais ba sala kangote bozi ndengona oui et suki wana ozeli sur lobby oje mususu oje sur le mususu ojoake au système qui nango non papa maman yo ne mutoko sana makina bande wana oyo osanga ki kolobela ko la musabi za maboko na ngana no bianga maboko na ngezali pembe mato. Alors bande ko bokeba ezako ya très grave te que retour à batwana baton bazana motema te motema ki bo moteza na bango te oyebino moko misala na bango mabe moto de bango mingi za te oyebi.
na kata ba réseaux sociaux moni ba passe ba biloko na bango ebimaki ba secrétaire ebimaki ndenge babandi kosala bato me bango lia bana babandi kobebisa bana bandi kosala nyonso e mawana eza te bandeko mawa eza te boyoki ngai malamu boyoki nga te ekozala mpe malamu. Voilà mes chers amis, l'ASBEL, association des menteurs. Il y a une association des menteurs où ils ont tourné la Kinshasa où le président ASBEL ya munene ezali agréé na Congo. L'ASBEL des menteurs. L'ASBEL, l'association des menteurs où ils allaient tourner entre ba chef nango ezali nani Tshilombo avec les Kabylie et les Tutsi. Donc, basala, une grande association de menteurs, oyo, vieux Kayen Asibi, bende nango, namaboko, vieux Kayen, meka. Vieux meka, vieux Kayen, azala ba problème très sérieux, voilà, bandeko, nakanisi boyoka kebino moko makamunu sasara maki na kata Kinshasa, oya kono baki ya solo, balobaki banumaki un informateur wana na kombo ya Bati azalaki en fonction à travailler combien de temps la qualité boye bino moko et ça même plus d'un mois mais fonctionne informateur wana oyo boza komona wana to expliquer bino na bokebi nyonso ezali association ASBEL, association des menteurs. Association des menteurs rôle nango basali zanini na kanisi vous le savez bien. Nelo na kanisi o eza koleka mabele kolo Congo, Félix Tshilombo s'est arrangé avec Kabila, mais Kabila pe aza kolia ba point. Kabila zo lia ba point ndenge nini bande ko bolanda. Vous savez que Ilunga azali beau-père ya Kabila. Donc moi c'est makangu moko ya Kabila, papa na ye azali nde Ilunga Kamba. Oyo ayebisaki Tshilombo azwa beau-père na ye atia ye na poste wana premier ministre. Vous le savez? Oui. Alors, donc Ilunga Kamba azalaki Kabylie, moto ya FCC, pire moto ya Hippolyte Kanambe, pour votre information. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il fallait faire tomber Ilukamba. Il fallait pas faire tomber Ye Koma. Alors, Ilukamba, nani a fait tomber Ye? Balobi, oui, Tshilombo, Alingo Salagé, à ça la gouvernement parallèle, Oyo, ya côté ya Bati. Qui est Bati? Je vous ai expliqué, Mbaledeki, Bati azali moko, ya bras droit, ya Hippolyte Kanambe. L'homme numéro 1 a encore trahi Hippolyte Kanambe et ezali Bati. Parce que basala ba crime, basala ba coup, basala ba détournement ba fond, na Bati. Donc Bati azawana na mission auprès de Félix Tshilombo. Alors, qu'est-ce qui se passe là? De l'autre côté, il y a des zones où on est déjà, toujours une information, azali Bokilo, il y a Hippolyte Kanambe. Donc, Makangu ya Kanambe, mwana na ye wanande, tata na ye de Ilukamba. Et de l'autre côté, bras droit, il y a Bahati, Montopel soit Kabila. Comment quand Félix a donc quoi quand on piège voilà ils allaient à Zato Batouala basé spécial pour bien travailler dans Congo nous avons pas de Boyoka ils allaient obligation Oyo Kabila a dit ça Félix prend celui-là mais là il est obligé de travailler comme ça selon accord na bango selon deal na bango que bateau va nous sera comme premier ministre yende mutape ça na bango et voilà j'ai yango et comme Oyo aujourd'hui Kabila asali tout asali bango ba G donc j'ai pendant émission de nom makolo na se mutu likolo olobi makolo na se mutu likolo te eza kande ngona te yo côté na go doute oui eza mutu likolo makolo na se au côté na go doute eza kande ngino biko luka c'est textuellement ce qui se passe au Congo. Alors bande ko bana sur le Congo lelo tu dois expliquer bino makambo ezo leka na bele ko Congo ya solo vient meka azali lelo azali ko meka oh nous savons que ça la Kabila a piégé. Kabila a piégé et a échoué. A échoué dans le plan tout à ça là
pour être Congolais, déjà Congolais, qui en ce moment, Congolais, tout va yina, Tchilombo. Les Congolais aiment plus qu'on parle de Tchilombo. Même la Kassai, on va soit disant hier, et c'est là que fief, ils sont qui de l'embouche, au demande, hey, celui-là, hey, bah, au fin, quand moi, les bandits, moi, 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 alors, biloko wana nyonso oyo ezali koleka Félix asali nyonso a écarté Ilukamba beau-frère ya nani avec l'accord de qui, avec l'accord de Kabila, mais théâtre bazosala lokola ke aza homme fort nzoka te avec l'accord de Kabila il faut que écarter Ilukamba et remplacer Bati. Théâtre. Voilà, mes chers amis, c'est du théâtre que nous vivons en RDC Congo. Ce théâtre que Félix a créé, avec Kabila, Kabila Azali, mais il y a un micro tout bas solo. Ok, continuez, moi, je suis avec toi. Et ma victime, bah, fout à l'école, bah, Ilukamba, Azolela, Ilukamba, voilà, Bandeko, Ezali, ya Blad, et Ezali, Makambo, ya Solo. Alors, la fin de la mission, Oyo, il y a Bati, Oyo a Kotaki comme informateur, et Salami, donc, la fin de la mission facile, mission facile, Oyo, il y a corruption réussie, Oyo a sali fort à corrompre tous les parlementaires. Les parlementaires, Bazako Sepela, qui balait bien. Nakatina Bango, wana balait bien. Je vous informe déjà que l'argent a circulé. L'argent est circulé par parlementaire, acheté, ok. Basombi Bango, ok. Gouvernement tombé, ok. Gouvernement est tombé, il y a Ilukamba, ok. Cop sur cop. Cop sur cop, c'est la corruption dans un état de droit, et ça grave un état de droit, mais les Oyomoutado prônent l'état de droit, il y a moko coopérant mounene, mafia mounene, voilà, avec corrompre le parlementaire. Le parlementaire, le va dire que Moutago, voilà, il y a un corrompu, parce que ça a été, va respecter un papa Chilombo. Chilombo est tout, va respecter un dégué pour battre, va parlementaire, va sénateur, va tout va y avoir que, au corrompu qui va pas quoi ça. Ilukamba ba kwesa gouvernement. Yo kanti baton ba que yo za mafié au corrompa ke bango ba sala mo ba respecter. Lobelanga tondo biso morata master na ngai ko ya ka mikolo store na kombo ya oto ko benga na kombo ya muto nani Augustin Kabouya. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont vous respecter demain? Ces gens-là vont, qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, ils vont pas penser, mais ils savent que c'est comme ça que non, ce sont des coopérants. Donc, entre nous, toujours on coopérer. Donc, banga, binote, respecter, binote parce que, il y a que vous réussissez et l'autre, on peut vous corrompre, vous sommes conscience, ah, pas si, voilà, mes chers amis, l'ensemble plénière a voté ce mercredi 27 janvier Nakata Kinshasa pour la motion de censure contre le gouvernement Ilukamba tombé. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, 367 voix contre 7. Ilukamba et ses députés, Bamona Nakite, Baboya Kikoke de la plénière, mais Bayeva Kite Kika Félix Chilombo, coopérant, avec corruption, à corrompre, Bamona Missou. C'est déjà majoritaire, et voilà, déjà majoritaire, voilà, 367 députés contre 7 seulement, les autres, qui étaient pointés, ils accompagnent les autres, qui absent, députés, MCC Mingi, qui étaient, donc, tout ça, et puis ça va encore avantage, ça va gérer pour la meilleure compréhension, là, vous allez bien comprendre. Voilà, donc, ils ont acheté les députés à Félix Chilombo Pote Alpha majorité la carte ya union sacrée. Donc Batouana va déjà la conscience d'abord que là nous sommes là tous la mafia na biso. Tout ça pour la nation té. Toujours bon que la nation té mais toujours ça la mafia montre à profiter là. Voilà l'Assemblée nationale et parce que na moi
motion censure na kati ya sen na kati ya parlement et quoi ici il kamba na gouvernement na yi na kanzi vous comprenez l'explication très bien ce qui s'est passé tout à ba détail pour na ke boyiba jeune les akoleka stratégie les akoleka pour aider ba quoi ici déjà mamoyo oyo na kati ya assemblée nationale o babengaki rwandaise wana na kombo ya Janine Mafunda nzoka te bakoyisaki ye pa ndimaki ezala ndenge na po azwaki proposition mosusu akeye kuna ndenge mope basada ilukamba ye njaki na cop mais asalaka ko mo te tipo mo na ke kamwa tension ezali nzoka te ya pas la crise politique en RDC. Voilà bandeko bana somi ko Congo avec tout ce qui s'est passé na kati ya parlement ko banda Nicolo Nyonso, voilà, mission ya Bati exilé wana, Bati arrêté, la kanesi, yene moto, akozwa premier ministre, ou bakocha moto, moko moto, wana bocha on tout, et kozala moto, même la police, moto ya Hippolyte Kanambe, pour ils allaient corps dans Sigaki. Donc, ça veut dire que les gens sont rassemblés, mais Félix, ça y est, on bien que moto ne soit que les kawana, il faut à la moto, FCC, moto, même à Finga qui n'a bu, Félix, Kabila, Nani Kabila, machin, Lokuta, Azali, moto, ya Kabila, pour les accords, Bassignaki. Merci. Voilà, ma maman, bandeko, ba like, na bide, c'est un plaisir, alors liberté. Azawana potia la moussa, Kabila, c'est quoi, Kabino, vos like, tout ce que la Kanamoula, vous êtes attentifs, vous êtes Kolanda, toujours plus faible information. N'oubliez pas aussi, tout le monde boza ibele wana oyo ayembala ni boso n'oubliez pas il y a aussi la like n'oubliez pas aussi il y a aussi s'abonner la chaîne la plus pour être information tout ça mo détaillé boye na analyse nyonso okozango il part ba wana misusu boye bango baza ba corrompu na biso tout ça na biso na ticket wana teko isme onani awa ezrakate awa ezraka vérité polele donc abonnez-vous massivement c'est gratuit. Voilà, bandeko bana somi ekolo Congo ya solete toliko mona makambo oyo ezali koleka na mabele kolo Congo ya soloto ko mona ngo na mabele musu elekaka te parce que voilà toujours ko mona danger eza ko yela biso wana liboso ya ndako nini ezali ko Kinshasa le haut niveau des responsables des commandements de l'Africom au moins photo to tieli bino wana a Kinshasa ba wana ba ye ba konzi minene ya Afrika ba ye na Kinshasa ba deko ba ye pour nani ba ye sous la coordination de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique Mike Hammer. Wow, ba ye ko sarane ba deko oui ba mingi ba oui ba ye le biso ba ye ko protéger Hippolyte Kanambe pour protéger, pardon, Félix Chilombo. C'est bien, les gars, beaucoup moins d'Américains, bah, Taliban, parce que vous n'avez pas de pour la bandité, parce que vous n'avez pas de siamai, parce que vous n'avez pas de lien, va comprendre rien. Ce qui va se passer. Dans le Bénin, nous on est bandés d'émission. Attention, les démocrates sont de retour. Attention avec l'Africom. Attention, l'Africom travaille déjà avec la MONUSCO. Mais là, cette fois-ci, ils sont arrivés là officiellement avec les hauts responsables. Ils sont là. Pourquoi? Ça sent mauvais. Ils ont senti mauvais. Alors, le Congo, même les gens qui sont encore dans la distribution, dans le Parlement, sont des perdants. Les gens qui sont dans le Parlement sont des perdants. On leur a donné beaucoup d'argent. L'argent là est aux États-Unis. L'argent on a l'imprimant est belé pour être bappé ça tu le corrompre le bango makambo ici. Et voilà, va corrompre le bango. Dans l'île makambo kende pour na intérêt à bateau va binisi va million pour être ba corrompre le bino. Pour va se m'appeler na bino. Donc bino moko boji m'appeler na bino ko pesi à non. Oui, comme on peut ça 10 000 so na yo. Voilà ce qui va se passer. Alors, qui va sauver le pays? C'est ne plus cette classe politique. Donc, cette classe politique, il cette classe politique, il faut que bundana bango. Il faut que bundisa bango. Pour être bango, il y a qui va corrompre bango, va teki nyonso, va céder tout, et voilà, vous savez, ils ont ok, mais na kanisi malubana yo peuple.
maloba na yo population nde yango ba centre moni ce qui s'est passé na kati na Hollande wa policier soldat Hollande akoko tel ba liboso ya peuple azana candidaté population en colère armée moko te na mokili tel ba liboso na ye bana ba armement nyonso me ba kokite ba bangi ba non population na kanda et ya bino bozo zela nini bolinga silisa bino ho etali bino moto eza koyela bino et voilà l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa lobi ezali na cadre ya partenariat privilégié oyo ye ayela ki biso na kati Congo partenariat privilégié oyo ye aza nango na Chilongo et voilà Africom eye wana Africom eye po esepelisa biso parce que partenariat eza wana bayele biso ba bonbon bayele biso damage bayele bino à partir de mikolo eza koya boko mona ba kabaka ba biloko na balabala loso ba kwanga ba mafuta ba kabela bino ngo fele po Africom eye ko ide bino ba ton alors bandeko wana na lobi pour na cadre blague mais bo sepela na ngote bo sepela na ngote le danger est là devant vos portes Africom baza ba ninga na bino te pour na bango bana ma wana bino te pour makambo mokileza ko ninga na bino boza ko yeba te baza ko banga koto esika bango uti alors bazo luka ko se positionner et pas ina bazoba ngo na Afrique mobimba bazoba mele bango bazwa ezali nde ba benako ba congolais alors tout ça va peut être bazoba na bango te bakosa biso ebele bambula ebele bakosa biso mais cette fois-ci biso to ba ke toujours mayele to comme mayele to boyi na mboka na biso bon na te tilo ba koloba non jamais parce qu'ayebi ke so ba lobi non ba ko benga na ye pouvoir alors biso ne to loba non na place na place ba parlementaire na place ba député ba sénateur na place ba ministre to loba ba non autrement s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. Voilà, mes chers amis, la MONUSCO en RDC, l'ONU en RDC pour quel job? La MONUSCO, l'ONU en RDC pour un job à l'infini. Qu'est-ce qui se passe là? Une nouvelle stratégie vient de se mettre en route. Euti Wapi, Euti Madina, MONUSCO, ONU. Stratégie, lobby, oui, Bolanda, s'il vous plaît. La stratégie en marche, il y a manipulation. Oyo bazo utiliser biso sikoyo ba utiliser ba mindele ndo bolanda s'il vous plaît bolanda oyo nous sommes pour nous information faites apprendre ça au sérieux s'il vous plaît balobi il faut utiliser les mindele ndombe que vous savez les mindele ndombe otolobaka les noirs serviteurs ba noirs serviteurs oyo ba serviteurs na biso pour l'utiliser qui les esclaves de la maison. Les esclaves de la maison banane, Oyo, MONUSCO a travaillé pendant beaucoup années à une stratégie. Alors, la stratégie qu'ils ont mis en place, c'est quoi? Ils ont commencé par mettre Leïla à l'écart. Leïla, elle est partie. Leïla, bye bye. Allez, Bintou l'appelle Touti, la Guinéenne est là. On est l'Endombe. Bolanda, s'il vous plaît. Donc, esclave de la maison, Azawana, non, tu dois être là. Leïla va te reposer à 6 000 à 8 000 km, va te reposer, laisse Bintou là. Bintou, elle va bien faire ton travail. Ok. Et ce n'est pas fini là. Bon, vous avez surpris, ce n'est pas fini là. Voilà. Oyo, Antonio Guterres, à lobby. Oui, pourquoi pas moi aussi. Moi aussi, on me voit trop parce que papa m'a follow, attaque à Mingi. Papa m'a follow, attaque à Mingi Leïla. Leïla, le but des années, n'a se carte mouké, n'a tique la bango, Bintou, comme ça tout dit, à qu'on lia bango bien, à qu'on massacre bango bien, à tique voilà. Bisopé, silence, que une épisode pour gagner. Mais tout le bas quand même, oui, oui. Alors, JTS par lobby, le Portugal, lobby non. Nakanisi à l'époque Mobutu abaneko finga biso mingi ba portugais ba plus pauvre il y a européen d'engeni bazwa Angola, Mozambique, Zambie en otage comment alors na moni ke ko ya un jour ba finga ngai déjà ma folle azo finga ngai qu'est-ce qu'il doit faire je m'écarte le pays alors Guterres est en train à chercher pour trouver un autre esclave de la maison Mondele Ndombe. Il a trouvé quelque part qui? Un Sénégalais. Waouh!
un Sénégalais au nom de monsieur Kassim Diagne, le Sénégalais qui remplace, le secrétaire général des Nations Unies, c'est lui le spécial adjoint. On va nommer spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC Congo, na Congo ya Kassim Diagne, Sénégalais. Oh, Bozo yoka, bandeko. Il faut retenir cela. Bolobi woloba teke toyeba kite papa, il fallait vous aviser en vente de ma précaution, totele mena bango, to blagi ma kama bintu, botele ma kite, bo vandi ni to le ba kamo ya ayo, bo moni kitere Antonio Ter akeko bomana atiki bien quand papa follow muto, a vous allez mieux placé pour être à le biso, qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui va se passer dans le jour à venir? Voilà bandeko bana somekolo Congo. Tokeina nous faisons une image mon peu de image moko et après papa m'a follow à cause de la wana poete à commenter par rapport à image oyo yene mutaye baka dossier en très bien zana luga papa m'a follow image en comme ça papa m'a follow na kanisi après image oyo ça tout oya olobela biso qu'est-ce que tu penses en regardant de telles images papa m'a follow maloba ekozala na maboko. Allez, top, c'est parti. Détresse exprimée par le déplacé d'Endjogo devant les évêques de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale venus leur rendre visite. Nous sommes tués par les miliciens sans cause valable. J'ai perdu mes 14 enfants. Même moi, voyez la trace de machette. Ces déplacés estimés à plus de 2 millions à Ituri déplorent les conditions de vie précaires au site et veulent regagner leurs villages respectifs. Que les évêques fassent pression aux autorités pour que ces violences cessent. Nous voulons rentrer chez nous. Monseigneur Marcel Madila, chef de la délégation des évêques, exprime sa compassion. Les Congolais déplacés sur leur propre sol, vivant dans des situations si précaires, c'est quelque chose que je considère comme très dramatique. Et ils ont raison de demander qu'ils reviennent dans leur village. Donc si les évêques peuvent faire quelque chose, c'est plaider pour que la situation se normalise. C'est pour ça que nous sommes là. Oui, je voudrais leur dire toute notre proximité. Nous sommes venus comme des pasteurs, comme leurs évêques. C'est pour dire que l'Église ne les oublie pas. L'archevêque de Kananga et président de l'ACAC appelle à la culture de paix et de cohabitation pacifique à l'Ituri. Le Christ nous demande de nous aimer les uns les autres, de vivre ensemble, nous sommes des frères. Pour cette visite pastorale, les hommes de Dieu ont amené un lot important de médicaments assez vulnérables et des kits spéciaux distribués aux personnes mutilées. Rappelons qu'avant cette visite, une messe a été dite à l'église catholique de Nyakasanza en présence du vice-gouverneur Martin Chalodoudou et le membre du gouvernement provincial. Voilà bandeko mongongo ekiti moke poete ya kotala oyo monso ezali koleka na mabele kolo Congo biso na bino na bana na biso na kanisi bana bazali observer biso comment est-ce que nos parents sont en train de vivre cette situation sans nous défendre. Donc en fait bana bazali kotala ke ya solo bana ba biso ba papa tozo biso ba bandeko ba maman ba papa tozali ba impuissant to défendre bana na biso. Effectivement nous sommes impuissants. Mais qui est l'auteur de tout cela? Alors, pas ma follow, malabomboka yo. Okoloba nini na oyo moni ba ndeko ya ambo. Non, ça ko papa sayala na pesi boso kembo na nzambe pongo nzambe ya bakoko na biso lelo ya nzambe bomo ya seko ya bakoko na biso etika na seko bolosi kimbango matondo mingi mama kimba vita na nyonso bozo kosala bobandi kolakisa biso lokota oyo ebombama oyo ba missionnaire bayaka na mona kombo ya Christ njoka de Christ yende ayo koseme terre na désolation na kati ya moko na biso papa sayala tolobaka awa bato toza na bitumba contre bango oyo soki balongwe te bakokauka lokola bampese oyo bakangi moto ekangi bango na bilanga tokotika bango te mpo bitumba sikoyo outi kolobaka bamissionnaire oyo
batika lokuta parce que lokuta ezofuta masumu oyo bamoma biso bazobomaka biso ti sikoyo moto moko akondimela bango lisusu azali te soki bango moko mindenge balobi bakanisi tomitiaka na esika wana lokola banzambe tala sikoyo tokokende wapi nena bazoya kokompaki makambo nyonso ntango monisco ali azoboma biso baza te sikoyo tokomi na suka tobenga na monisco bana kotelama ke dialogue na mpe onanda komema nano komema mpe ye kristu wana baloba amema mpe ye wana azomema bikoma mpe wana bazoluka ekokota wapi bakasalela bato tokotika bango te tina suka parce que bitumba eye sikoyo tokanga bango tokende bango tina suka bambima na mboka na biso batika makambo ya lokuta ya krisi ya lokuta bakende azoso baloba pakasaya nakoma mboleseke matondoma sujet mosusu ezali na kokota mpona makambo oyo ya investiture ya Joe Biden na makambo oyo nyonso oyo Maton, on fera tout à l'heure. Voilà, bandeko balasome kolo Congo, des réfugiés et des déplacés chez eux. Est-ce que Makambolo ezali à solo et qu'on s'en dans le 21e siècle? Asher va prendre les gens chez eux dans leur village à quelques kilomètres, va faire déplacer bango, va tirer bango na kamu sous de fortune, kaka na kati ya pays na bango. Ces gens nous prennent pour les idiots. Franchement, bandeko, bato bazwa biso pour les idiots. Comment bazo sakana biso? Basi bato na village Songolo Kingandi, ba de faire déplacer bango à 30-40 km, ne rentrez plus là-bas chez vous. Donc, ça veut dire que quand on a quatre écoles au Congo, balongole bango place vous avez que tcha bango. Mais pour la nini village de bango est le vide, boutique ya mondege wana. Pour la nini batuwa na boyi bate ba bengan bango ko tcha bungu na village na bango, bo bengan na bango te, bo zo sa batuwa na bango. On se pose des questions, aux autres ont des réponses, c'est pas pourquoi parce que tous là ba idiot. Tous là ba zoba. Na kata mboka wana qui croient que sont des gens baza batute baba nyama. Baba nyama po bazo nyokola ndeko na bango. Yo moto nzamba salo nyokola ndeko na yo moto oza moto to oza nyama. Po oza devant mutu yo zo nyokola ye. Eza kola nyama lo para ye wana le bosa mutu. Akolia ye akosala mabesi textuellement ça. Donc tous en faire na bato baza ba nyama. Biso to quand oza bandeko na biso ba ndeko na biso. Ils ont passé mingi na ba o nyoso bazo zoba mbongo a corruption pour être ba nyokola bandeko na bango. Voilà pour moni mbongo bozo. Moni sikero outi. Vous parlementaires, vous sénateurs. Bon moni mbongo na bino sikero outi. Bon moni bata bazo lela. Bino bozo sepela. Bon moni bata bazo lela. Ba mama baza ko lela. Ba mama baza ko lela. Ba kata na maboko, ba kata na makolo. Baza ko lela. Yo sepela mbongo wana. O makila na ye tangaki. O ba viola ki mama ba cheke nzite makila mama wana tangaki yo sepela na ngolo. Voilà, et ça passe. Rekanisi nzamele moto ako jije wana bomona ki ezaki na jungu na kati ituri voilà to ningi to yeba eloko wana banani ba créer la biloko wana ba nyoko maka ba ufaka ezako continuer dans l'entretemps les évêques sont partis là-bas pour calmer un peu les gens. Non, calmez-vous et là ba opesa mu Congo allez ba sukumi ba ngol susu nengi bazo pesa ka mu Congo ba na biloko ba te opesa bango wana na kanisi ba pupola ngo na ba bateau bango ba protéine pour toujours acquiser bango tous parce que c'est pas normal na kata mokili oh nzambe sala bino bo sala malana ba mvuela bino ba to check politique wana non ba sel ba glissement comme il faut pour politique atikala na pouvoir bino ba ta ba mvuela. Voilà, bandeko bana somme kono Congo ya solete otako vu na mokili eza ya ngote po ete toza mitema mabe tozo kansake en voulant trop gagner pour toi au gagner au sala lango rien aux zones faire souffrir ba mususu mbongo wana ko la malédiction pour vous. Surtout je m'adresse à vous députés sénateurs oyo bozo ko se comploter accepter la corruption de Félix. Vous pensez que corruption on est pour rendre bino ba millionnaire ba milliardaire tant que vous êtes tous des pauvres. Qu'est-ce que vous allez faire avec 10 000 20 000 dollars? Rien, même 50 même 100 000, rien du tout. Mais on vous donne 20 30 000, on prend des milliards. Ces gens qui vous sont en train de vous corrompre là, ils prennent des milliards
ils deviennent milliardaires. Mais ils ont pression 1000. Donc, on dit 1000, on dit qu'un bon, on a 10 000, 20 000, malheur. Voilà, mais de quoi ban en somme, Congo, est ce que tu as kawana pour être toloba, oyo, il y a sur le salaire passe dans mon kili, pour être moto, éternellement dans mon kili, azate. Mais il y a sur le passage de dans mon kili, et ça va pas là, mon bâton, souffle taille ok, il va lui dire, ah, enfin, non, grâce naïe, ce qui a zala quitté, au monde chez les blancs, ça se passe comme ça. Ba kombo bing ba tchela tchela ba place ba randa service na nation na bango mais toujours ta la lelo ba te bele ba zo le ka inaperçu kimbuta yake na villa Kinshasa no koli bato ata même kuta na njiro wana fwa longola ko ba face ba kombo na o marché kimbuta aveli kimbuta pour que face en tout ba za ba sataniste ba za ba tuté bato nyonso ba toujours mona ba konzi na kata mboka. Voilà ben de combat na somme ko le Congo to kay na kata Sud Kivu. Alerte pesa maki hier na kata Sud Kivu le 26 janvier 2000 à 4h du matin dans la localité à Kanono 1 dans le village à Ngongwa chefferie ya Bavira. Na kati wana ba ko mona ke autochtone Bishabuke oyo babundaki bitumba na bangomino babundaki bangomino bakende ko attaquer autochtone ya Bishabuke pardon Biloze. Alors bazwi fimbo na bango bande ko babisi biso ke ya solo baza ko mona ope ko ya bango bazo ko keneme bazo zonga ndenge bakenda ite baza ko kima eloko zo kimisa bango baza ko yeba te bitumba bango baza ko bunana banani baza ko yeba te et ça fait longtemps mais ils vont toujours. Donc voilà parce que bayebi ke mokonzi na bango Tshilo Bazali bazo se tromper que Tshilo bango pesa bango mabele nzoko te le kuta mabele wana écoutez kana jamais kozala bango ata même après 100 ans même si il faut faire la guerre de 100 ans ça va continuer toujours 100 ans de guerre avec ces gens-là vous aurez jamais le Nengwe vous aurez jamais le Fiji ba utombo wana boko joaka yango jamais. Donc vous souffrez pour rien parce que beaucoup bunana ba invisible. Les gens vont donc pour vivre je vous dis déjà à vous tout alors que ça ne sert à rien chercher ailleurs ou aller en Angola ou aller ailleurs ma belle wana jamais parce que ça terre sacré Congo bomona kawana ba tout quand on dit comme ça bazo monde ba plat autre soit bon plat. Voilà ben de combat na somme ko le Congo to kei na katia Katanga. Na kati ya Katanga, le théâtre ya Ngoyi Mulunda. Voilà ben de quoi. Et c'est lui de leçon cette histoire ya Ngoyi Mulunda. Ngoyi Mulunda condamné à servitude pénale, 3 ans de servitude pénale et bavoka na ye bakamwe, bavoka bakei, baza ko mona bango bavoka bake pour plaider pour la cause ya Ngoyi Mulunda. Parce que l'article j'ai vu dans les réseaux sociaux et c'est pas allé. Qu'est-ce qui nous va passer? Quoi c'est quel théâtre? Nous ne sommes pas encore là. Vous avez tout décidé et au quatrième prison. C'est quoi cette histoire passée? Alors nous allons vous expliquer. Est-ce que Ngoyi Mulunda et les amis de Ngoyi Mulunda et les parlementaires, je pense que les amis et l'autre gros service, Torbenga Binonyo sont citron pressé. Citron pressé, vous voyez bien. Oji citron, tu basta la kadini. Oji poso wana ubwaki. Tozo ne vele mo de tenaka a biso to ya ko pesa ba toli. To ko pesa toli information na toli e ko ko ide yo. Moliere ko ko ide yo. Bino ba journaliste comment on dit ba parlementaire e ko ko ide bino. Bino ba ministre bino ba musuko zo na Félix Tshilombo Kabila e ko ko sunga bino bolanda. Si citron pressé, c'est vrai. Citron, on a récupéré Kiango et Paya Kabila depuis 2009. Citron pressé, na Kombo Ngoyi Mulunda a fait un grand boulot d'aller récupérer les armes chez nos parents. Et cet homme-là, au nom de Ngoyi Mulunda, est auteur des crimes dans l'est du pays parce que si nos frères à cette époque-là, s'ils étaient armés, bien armés, les soldats, les Tutsis allaient avoir peur. Ils n'ont pas eu peur, ils sont allés parce qu'ils savaient que ces gens étaient déjà désarmés. Et maintenant, heureusement que nos frères sont bien armés. Nos mamans, beaucoup dans plusieurs villages sont bien armés. Gardez cela, ne tombez pas,
plus au piège de quelqu'un qui viendra pour dire que non, remettez les armes, n'acceptez plus jamais cela. Voilà les conseils. En 2009, 2010, Ngoïbou Lunda a fait ce boulot-là. Bravo, Ngoïbou Lunda. Ngoïbou Lunda a bien travaillé parce qu'il avait besoin d'argent. On a donné beaucoup d'argent. Il a profité aussi, vous avez vu la maison là-bas. Il a acheté des villas à gauche, à droite, partout. Oh, le pauvre enfant de Ngoïbou Lunda. Vous pauvres, parce qu'il fallait à cette époque-là poser votre papa. Papa, où allons-nous demain? Lunda, comme les autres aujourd'hui, les parlementaires, les députés, bien sûr. Donc aujourd'hui, ils se sentent vraiment intouchables. Ils sont maintenant aujourd'hui dans l'Assemblée nationale et c'est leur tour. Il faut donner, prenez. Personne ne bouge. C'est bien, c'est bien. Alors, attendez, je vais vous expliquer ce qui va vous arriver demain. Alors, Ngoïbou Lunda a travaillé en 2011 comme président de la CENI. À cette époque-là, Ngoïbou Lunda, quelle arrogance, Ngoïbou Lunda. Nous, on a vécu le coup de Ngoïbou Lunda. Aïe, na fikiri, a boaka tout, ba bulletin tout, ba bazo sala, bazo comprendre, bazo sala depuis ma biloko, ba bulletin tout ça. Ngoïbou Lunda, tout jeté dans la poubelle. Ah, laissez-moi toutes ces histoires-là. Il est allé s'enfermer dans son bureau. Il a nommé des gens. D'abord député au bazar de l'eau, n'a qu'à parlement. Ngoïbou Lunda nommé la plupart. Alors, Ngoïbou Lunda, aujourd'hui, Ngoïbou Lunda, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ngoïbou Lunda, si on dit aujourd'hui que Ngoïbou Lunda est abandonné par Kabila, parce que Kabila allait intervenir. Parce que lui, dans sa tête, il pensait qu'il était intouchable. Il était toujours entre les mains de Kabila parce qu'il a rendu un bon service depuis 2009 jusqu'à 2011. Et alors, après, il a continué parce qu'il était intouchable avant d'arriver à 2018 pour trouver quelqu'un d'autre. C'est Ngoïbou Lunda qui a profité de cela. Et comment Ngoïbou Lunda peut se trouver aujourd'hui en prison? Et voilà, Ngoïbou Lunda aujourd'hui dans la prison, Kabila abandonné. Oui, citron pressé et qu'on servi de leçon aux autres. Et servir de leçon que l'homme peut non. Beaucoup quoi kaka ndenge wana polino bozali kulia correction le lo bozali ko sala pour pousser bino bo salango lobby et ko zonga la bino vous allez payer. Beaucoup fout à part payer ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui beaucoup moins. Même discrètement quelque part au fout avant de tout perdre. Même si nous n'avons la cabine malo bananga et ko salema. Voilà papa ma follow na bande ko mususu oyo papa ma follow kanisi o nyoso yoki comme information de l'eau na kanisi et comme tango ke opusa na poete obisa biso commentaire na yo o information na siko de biso ezaleli. Voilà bande ko bana some ko Congo na kanisi tu yaka wana poete to pesa oyo ezoko pesa petoli lobi bande ko balelate ba continuer ko lelate poete atango zoter bango montant ba tekeno terre qui biso terre qui bino à la lire vont les choses beaucoup regretter bino. Voilà papa follow na kanisa zoka biso papa follow ko kiko benga poete obisa biso nini o bomela biso comme information parce que on le belaki biso déjà donner information au pesa na kanisi papa follow azali zerato meka ko benga rapidement parce que tango pe ezali ko kende donc voilà bande ko bana somme ko Congo. Voilà na kanisi souvenir auto pesa bino yango poete moko na kati na bino ayeba kake mokili ezako yama be bomoni yango bomoni bakonzi ya États-Unis d'Amérique oyo bazali ko ya lobby en regardant ces images là et le binoni na tango bozo moni image wana boyeba kake mokili eza sunenge ezalaki te parce que voilà même image bokomona yango entre Hippolyte Kanambe et Félix Tshilombo. Bazali peka na photo na bango moko modèle. Mais un jour tokomona bilili wana. Alors, bande kona biso la solo ke toyaka wana pona biso bino ke angele moko na kati na biso azana angele ayeba bitumota ko bunda ezatanga na ngoke kokoza na ismete. Ezala ba biso titanto na rabino tout le temps Mukongo, Mungala, Muluba, Muswahili biso na biso tozala bomoko biso na biso. Pama follow maloba mboka yo.
nosako papa Kayala na kujumila na evangeli à propos ya situation lobaki ya ba Illuminati wa polo bakoti na landi ba déclaration surtout ba mindele bazoko kala toujours Afrique et le Congo na Congo micro baladere l'équipe ya France 24 ndenge ni ba réaction ezali pour la Congolais. Il y a évidemment bato bazanga conscience quelque part voilà il faut américain bafongola biso nzela parce que dans trop bakanaki nzela na baafricain na baarabe pour que batikala na bamboka na bango base développé et ya koémigre na États-Unis. Alors bango bazosepela dokula moto ya ye afongoli nzela. Qu'est-ce que Joe Biden azoloba aide américaine en Afrique biso eza na Congo nani aide militaire tout ça nyonso na Congo badrone ezalaki na Sahel na Mali na Africom oyo Donald Trump ablokaki outi koloba makambo ya Africom, c'est-à-dire afongoli nzela ekende na Afrique c'est surtout le Congo. Ngai nazali koloba wa élection bien aux États-Unis et Salamaka, quand il y a l'émotion, ils allaient à Congo. Qu'est-ce qui va changer la Congo? Nous allons dire qu'au Banga, peut-être, il va vomiter, mais je crois que le tomber, le monde va changement au niveau de la salle. Africain. Na tête, il y a MONUSCO, va nommer, on se gens ici, c'est-à-dire, Congo, ce qui peut délimiter. Même à Kabati, mais pour délimiter au Mamundele, parce que les tombes, ils allaient inévitables. Les alliés américains, Azam Moutoute, Azam Nyama, c'est un diable qu'il faut vraiment, avec toutes les méthodes diaboliques, mais vous avez on met en avant, combat dans les sociétés. Alors, maintenant, on va tirer les Sénégalais. On va tirer. Alors, les Sénégalais, c'est-à-dire, il y a une chose, il y a Kofi Annan, il y a une chose, il y a votre qualité, il y a une chose, ce sont des gens qui pouvaient vivre et tirer l'eau. Mais, Kofi Annan a fait beaucoup de coups à l'eau. C'est dit. Alors, pour nous, je crois que, comprendre, je banga bango moko bakota, yango wana bazokotinda mindele ndobe. Mais tokosila na bango, bandeko bamama bobanga te, bitumba oyo il faut en tout cas, nayeba bien que Congo nde eleisaka mokili mobimba mbala oyo biso moko bakolo mabele il faut tolia eza ya bango te. Nani Donald Trump asalaka mosala na ye otika chaque pays se développer bango balimite olingi baaide te na Congo olingi surtout baaméricain baya kotiala biso aide te olingi partenariat privilégié na baaméricain ezaka te ena olingi biso koteka bango bazoya koyiba na organes les organes humains, n'a pas les choses dans la zone qui est toujours fait qu'en Amérique, et l'on toujours. Non, totalement pas d'écho. Message non sur le les gars. On va les combattre en bas, pas comme ça maté. Américains, ils viennent à un bon service qui m'a monté. Ils viennent à un service parce que plan de Congo sans les Congolais. Et je vais continuer. Papa, c'est là. N'a pas l'église catholique. L'église catholique, elle va bien que Atika, Asuka, parce que l'église catholique, ils allaient sans d'attendre pour aller en enfer. Alors, dans le monde où on a Yezo Zawaki, Yezo Azali Waki. Alors, Batika, on s'en capable, tout comme on a su tout Panzana, bateau, Makama, ici là. Bandeko, le tombe comme si on y a vu, ça veut dire qu'il y a le tout de suite au moins, il y a la ici, il faut tout le monde là. Même en tant que tout va capter à capter banzera musu sali eza chose ko banga eza ko mokote balingi bango mbabe biso ko sila mais soki bazoko ya na mputa babango changer ba bakomi na suka bakomi na suka c'est une faiblesse bami ya kisakito yo ko ma biso toujours la mais ba ya ko sa ba tete ke tulingi bino na to sali partenariat non ni biba bakasa yala akomi ya kono sekimba mama kibabita oyebi bango okosila na banga eloko moko te nyonso molimo azokodetermine malobika na yo papa saya nakomi ya bakoko oloseke mbao mama kimba vita engeta matondo papa mafolo ya solo bandeko ya solo soki biso moko tolamuki te
toza kosela mbato mosusu ya toloba yango à plusieurs fois torepeta yango mikolo tu ndeko okonte moto mosusu aya kobikisa yo te moto mais nalobi nakanisi bambula ezala ebele bomona ba aide au développement bomona ba association eya modèle na modèle passe na mine ezala kaka eyo te ya bino te bomona te vraiment l'époque même l'époque coloniale balongwe baliboso bazalaki après babanda koya na baforme nyonso mais passe na bino ezalaka kaka mais comment vous ne comprenez pas comment vous comprenez te bozozela toujours que moto ayaki akangaki yo na kaka moto atiaki yo na kata bolo yende moto akoya kobikisa yo mais bandeko toujours comprendre te bandeko s'il vous plaît bandeko nakanisi toza koloba mais ceux qui biso moko toujours travailler te biso donc ça vise avec vous que moko na bino azo responsabilité na maboko te po etaloba non ngape fona na se mêler na makambo tolobelaka bino par des actions individuelles et ciblées que chacun de vous azwa précaution loba nga nazobunda bitumbo oyo mpona mboka na nga mpona sauver mabele na nga soki bozokantike ozosauve mabele yango ya ngai non mabele ya yo sauve mabele ya yo po ete lobi okolela okoregrete po ete bana na yo nde bakolela na nsima ke wi papa na biso asalaki rien atikelaki biso abundelaki biso te voilà na bandeko na biso ya basi babanda kolelaka mikolo tu oyo akobanda nga mpe tour na ngai qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent là tour na yo po osaka nini obiolobake non tour na biso tobundela mboka te sauver mboka parce que mboka eza toujours entre les mains ya bapaya bato baza bien na mboka wana bozomona ngo tina soni tokei bakelasi na bango totangi na bango tole na bango bafrite tole na bango na barestaurant mais bango kaka bazokonte komvuka biso kozalaka toujours supérieur na biso kozalaka toujours na likolo na biso pendant des siècles bozomona teke bakoko na biso ntango bakoko bakufa kala soki vraiment alamuki oyo mwana azotelemi bana yango ya biso tobota tokanisaki bakokende kotanga na poto bakozwa bayele bachange ata cours ya histoire quand même bamonaki ya solo basali quelque chose mpona mémoire na biso me bana yango basoka biso bomoti esalaka solo bomoti esalaka solo babaka bien ke soki yo tata oboti mwana oyo mama oboti mwana soki yo oza toujours mayele koleka mwana eza regret na vie na yo fo mwana oyo boti aleko na mayele c'est comme lelo tozali awa soki biso tozokoka kosala quelque chose te koleka bakoko na biso oyo bazalaki liboso eza mosala mpunda eza mosala mpunda wana bandeko banasome ekolo kongo nakanisi toza oyo aza likambo koloba bozala balingoka na biso mibale ya telefone totikalaka mwa quelques minutes bandeko wana mposa kobenga mpo soki tokati émission moko koloba teke anangai nabenga ere yango wana quelque chose akoloba conseil nokopesa bandeko oyo bazoyoka biso obengi opesa ke conseil vraiment bandeko totelema na bomoko tobundela ekolo kongo soki bozokanisa ke na baparti pris soki nga nakenda ngako nalie soki bapesanga mwa debal na nga debal yango lemikolo ata 10 000 ata 20 000 ata 30 000 okolia yango te eza mawa mingi voilà bandeko banasoni kongo nakanisi esengeli ke moko na biso oyo aza koyeba ke bitumba ya kongo eza koconcerne biso nyonso ekompe ntango na yo otelema obundela babeli kongo kozela te bato mosusu babundelela yo mpo te yo kobanga ekota yo kobanga etonda yo na kati na motu kobanga ekota yo na kati na nzoto baba bieke la peur tue kobanga ebomaka soki bozotya kobanga liboso bato bazoyela bino kobanga wana bazocree kobanga wana ezosala bango plaisir ke voilà bakoti na kati kobanga tolingaki tocree bango tobela bango le contrat ke tozobanga te mpo mabele eza ya biso tokobanga moyibi te moyibi azoya koyiba bino bozobanga moyibi bozobelela boye moyibi obe yo moko bundisa moyibi ozokobelela boye ebo moto ozobela qui te dit ke aza camarade ya moyibi te qui te dit pas que moto wana ozokobelela ya kosauve yo aza camarade ya moyibi te donc moto wana mingi la plupart aza bacamarade ya moyibi donc biso moko bakolo ndako totelema bango les femmes de mama kongo aza kolela mingi mama kongo wana souffrance ebele mama kongo botike boabandone ye bino makati ya mizaka na mosika bozolingaka bozwa mbongo oyo bazoviole mama na yo préféré ozela yango
on lia yango que pour défendre maman na yo oyo baza ko violer maman Congo azo lela maman Congo aza ko souffrir yo zo se plaka que non te violer maman na ngai kata ye mabo kata ye mabele ya ko pesa nga mbongo wana masio alors ndeko na biso soke pa na yo na kata France non le pas na yo allô ndeko na kata France na kanisa za na problème à connexion allô voilà on est à la première connexion voilà bandeko na kanisa on a qui conseille que chacun de vous aille bakake toté de mato défendre mama Congo ma belé o e komisa yo le lobeta nga na ta congolais mama Congo ye wana mtoza ko nyu ko ma pote baza ko violer na bakebele baza ko torturer na bakebele mama Congo za ko lela bana na bota bana na bota bakima bana na bota bazali wapi bana ngo oyo mama Congo zo lela ke ba sunga ye ezali le yo ndeko na nga mwasi yo ndeko na nga mobali sunga et par action individuelle et ciblée maman Congo c'est la mine alors nous on a un problème il y a peine voilà bandeko nakanisi to suki wana mokona le tupese rendez-vous na biso lobby jeudi information na biso à 20h30 allez mokolo mala mopoko la mo mabota bino ingeta ibobo